toza na commune Bumbu. Lo mona zo mwana commune biso papa banda na yao na sali demo aza mopaya. Mais loko nazo mona na commune na biso yo différence na commune mususu na zalaki. Awa kura eyaka te. Mai passe. Soki tokomi ka 19h. Papa, moye to vanda lisusu ata na balabala wezate. To kanyinda. Ba kuluna bazo botola bana ba téléphone tina porta ndako. Okimi boy balandi ti kuna ba botoli téléphone. Awa na minita lobi kuna ba botoli bana ba téléphone mibale kaka bavandi na lopango. Sikoyo awa toza benza na Angola ou bien toza na mboko na biso ou bien toza na pays étranger ko to banda ko vivre biloko ndenge wana papa moye to vanda talibana to zwa mupepesa te police aza musika konde bakoya na bazo benga nini soki 30 motina soki nini soki basalika papa biso nyonso na bandako position ezate azwila biso solution ya commune na biso e papa na to souffrir makasi awa toza na avenue Kiri quartier Lukeni makambo lobeze belé oyo sama na Bumu Bumu koma lokwa commune moboye isolé ba député bazala kate ba konzi bazala kate net ndo bocho filmer a botala soki ma etondi a donc moyen te ndongo yo boye soki ozaki ozala bimani mbule beti ongo leka boye te ma etonda na venue dike mo ezala kate ma ekota na ba palais donc on senti que mal à l'aise koto passe na passe tout le monde ba député bazoya to votaka bango to voter bino mais commune na biso bo kipango te po ani commune na Bumu kulu na tout moment tongo midi pourquoi kulu na bomana na bomana koto okovanda ta libanda rate okota mo pe ningo zabu so tamu na butuna kameba ko bolando ba botula ngo ozomona okota mo téléphone boité passe na passe pourquoi makambo boy muya yaki awa to voter aota ko ya awa cheka ba classique awa tala bimani ndenge za batie prince biso awa tala sa ndenge za lio mo uti sa yo moni ba poto le kanziani to ba pe ba kote ba utaka te ba ya koto ba bundi ba ke bere tike biso ba jeune baza koto ko kanga biso soki donc soki ko luka l'état apuyo ke soki yo poza na kirana abaluke lio soki na yipsi l'état ke bunda bango so ba yubo ba kaneli ngai ozomona so ba putinga kripa bazo kisangai bango ale ba souda donc bakanga biso pam to comme wa shida na bango comme wa bafuta bango te so bakangi biso to biso 80 000 100 000 pesa ka bango waliaka c'est ça oui alors ça pena passe na motema pour mona makambo boy ben l'état tele biso makambo ba carnivore ba terrasse exacté banda kuna ti coin donc pour nga po si la faut batia société na Kiri na coin ya sayo ou bien batia société na Kiri na coin Kibunda on a quand même gozala bien parce que dès avenue babunda surtout avenue o babunda ka makasi za Kibunda avenue la babunda makasi faut batia société mo wana pour makambo ke bien. Et comme on a papa Alphonse, tozana awa tozana Bumbu, précisément na quartier Kasai, oyo zali direction Sayo. Mais là on m'a toko yebisa vraiment makasi na l'état, ezaka ke loko mo autozo pour ça biso wa kuluna kaka. Surtout le kola na moi étendu oyo toza vraiment na société. Société za moi musika na mafuta mais na katikati toza na société. So moni tango ba kuluna bayaka ko déranger ali tango la police ko uta kuna na mafuta ko yawa eza déjà lokola moi l'état ok on passe batu wana ba kuluna baza pe na moi bana na bango ya mike baza wana ba telemi so ba moni kaka police zo ya police bakimi mais avant tout ça déranger moi écoute koteka malamu ezate bon soko peut to komi lokola 20h au moni déjà que baba le kauki même surtout ba garçon ya ba maman ba yali koto même na ba 5h du matin moya ko bimezate surtout 5h du matin ba kendeke ba gambela ba kendeke ba sudida en tout cas faut ba zelaka 17h pour nini ba jeune garçon ya lia ya kolona ba tout déranger makasi l'étendue oyo ya biso ya sayo oyo awa ba parcelle ezali awa en tout cas kuluna zate mais ba bato ba yaka kuya peut-être moi ba côté 24 côté ba brimani kuna ba yaka ko déranger des côtés mais on était ni na biso yo en tout cas ba jeune garçon ba aller ba kuluna te mais nde ba yaka kuya
c'est soki babundi lokola mbala mosusu autorité minene bayaki awa ya la police mais peut-être biso tokazaki ke na mwa eteni lokola suicide eza te peut-être bakotiela biso ta mwa suicide tomonaki un moment moko batiaki suicide awa babandi kosala mais un moment moko babandone na bango bakulu na baye bapanzi susu mabaya batolo wana bayibi bakena surtout eloko tozowelela kaka tozoluka makasi baya kotia biso kaka suicide yango tozolela pa ya bourgmestre atia biso suicide parce que chaque fois ntango bakulu na bayaka toyebaka te omona moma moko baye meme mbula balingi mpe komona mbula ebeta te soko mbula kaka bango baye mais malheureusement en tout cas mbalo ya nsima la police esalaki mayele ntango bamoni kaka lokola mbula elingia la police ezalaki pembeni ntango bamoni bakimi mais eloko toyolela kaka baya kotiela biso suicide kaka na eteni oyo banda mukoso ti kokoma na yasa na kati awa nde toza baderange eloko tozosenga kaka la police eya kotia biso suicide. Kombo na ngai Gabriel nazali awa na commune ya Bumbu na Sayo. Na direction na biso awa ya Sayo ezali phénomène ya kuluna. Normalement oya biso na Sayo bakuluna bazate. O babundaka eza ya bana ya Birmanie na Petit Tunnel. Petit Tunnel ekaboli biso 24 na Sayo. Babinga ngo Petit Sayo. Bana wana bazakuna soki baye donc ringi na bango eza lokola awa na Sayo. Lokola totikala awa na Sayo totikala ka na suicide moko. Kolongwa ngiringiri ti oya ti aveni mafuta toaka na suicide moko. Suicide na biso ka eza ya mafuta wana. O ezaki na ya sawa bapanza yango. Na phénomène ka ya kuluna. Toye kokende komanda na biso ayo kotiela biso suicide wana na Kibunda baye bazwi bapanzi suicide wana. Pona nini babundi babi suicide ayo ekozala te. Yango na kamwaka. Est-ce que mutu lokola biso lokola agent lokola kuluna est-ce que ko panzeloko ya l'état o l'état a posé a tiango wana baye bapanzi yango pe mutu akolandela yango azate biso ba jeune ato koma donc toza donc mystique pona ko bima il faut zela 7h beta soki komika ko te 5h30 ndenge za rakete na kende bula ba chinois 5h30 ko bima te franchement donc il faut zela ko ba ko telema awa bana Birmanie baye bango baye donc bakomi kosala sakada ya kobotola pe babotola même si ba téléphone osimbika téléphone bo manipuler bo mo senti ba 18h po ba tokyo téléphone ba bimisi lombeli donc ta ba biso mais so po sala ki yanke pe bakati yo bakena téléphone donc to éviter l'état ameka kosunga biso nan mwandam donc asunga biso na phénomène o etangami ya kuluna awa po biso pe ba jeune ko to pema ta ko pema to zala ta ko pema po moto eleka te so mbula kaka yindi likolo yindi ekominde tana bango nde ya bagarre o bako profiter pena 8 € nde pena mbila ko yate pe bango bo lo bakalero mani la to biso ba soda bazoya babi maneli alambali alero ya ko yata ondima te apola alia na ye omona babandi pena ko bunda pena senti pena bitumba nde bitumba muto akabula bango pasate ti bako bunda babundia population circulation na Sayo et si to meka ko pesa phénomène to kena na commune na Bumbu ba yebi yango commune na Bumbu ba lobi ote major azaki na habité fana zo disposition kuna na kotinda belema bazaka na soki elema dernièrement toto pe de mutu awa etinda biso mo ba oto obete masasi awa baye batie mwa ba base na bango batiaka na kiru wana baye bandi ofanda na ba séjour wana ba omona balimwe bakena bango bakozonga lisusu te ba policier bazongi na bango pena bakei donc rapport wana ta na commune na Bumbu bayebi yango na ba te so Sayo eza négligé to eza ndenge nini. Donc phénomène na ebite so population na biso ya Sayo ba kontaka biso be ba kontaka biso te awa ezaka rapport to zalaka na kimia ezaka bon bacha bon nga sepela na bacha ta FARDC pour la police pena et comment on les msusu ba comment robeta na bango PG donc to bani makelemba soki bache suicide to mone bango ya sana ba yaki na ba benga kiana bache ba comment osala makelemba soki bakangi oza 100 000 te robima te lelo etour nani lelo tour ya nani ya petolo lobi kuna ya Jean. Donc comme dit donc la police azo sa ali kelemba na mbongo ya retenu akangi tonton ba oya boye ba komi okanga pena ba oui bakangi pena bo mona couple mo bakangi tant okende kuna boye basengi boye 100 000 lelo to wana na roli ya petolo lelo na ntoma donc bachaka FARDC nde to pe mata ko pe mata mondam Nanga et papa Jean-Pierre navandaka awa na Kibunda et 165 deuxième parcelle. OK. Après ça y est vraiment merci parce que vraiment tu comme déjà moi pour Lemba. Pour le balance que tu as âge c'est commis
et puis boyoka kaka muke masa c'est puis muke bitumba et bitumba on peut battre dans le col awa na sur Sayo surtout dans la Kasai awa là c'est pendant un champ de bataille na bango ya mboka bobanda so na kiri bakoti kibunda pe kibunda parce que kuna d'autres qui chantent de bataille na bango awa et ils a rappelé moi parce que moi là même personne ba même kuluna ils a raté que moi là ba kuluna oyo donc baye bani batana ba papa na bango na bango o baye bi bango o baye bi ke biso to na pas on a biso dans le temps on a biso kuluna na Kasali bon c'est quoi ta moi ba reproche rien d'après cet exemple le roi awa parce que là biso sous-chef awa sous-chef na quoi mais bah sali tout qui va être bouca sous-chef bon moi espace de distance ya biso na sous-chef le ko ezaka na mafuta na o ezalaka kuna ezalaka moi parce que tant bango baye ezalaka moi retard tant bayaka pona ko intervenir moni alors nazo senga vraiment soki vraiment ba autorité ba yo faire biso parce la biso sous-chef konko awa na kibunda na ko je crois to vanda moi tranquille moni mais place bango bavandaka mpona kositue mpenza boza mais bayaka bilongi yango kaka oyo bazala bamosusu namona bato aba na bumu takutana bamosusu mais bamosusu ezalaki riske nakokutana bango kota selemba mais bana oyo amoni bayaka kobunda mpa na biso kuna to bazala kota selemba to na ye te soki bazalaka na babenganaka mais bamosusu ya bumu mpenza quartier na biso na quartier oyo surtout babengaka bana birmanie bango mpenza bayaka bakoti c'est tout n'importe nanga portail nanga balongona oso mona yako sa troisième portail yango to balongola bakene nanga bon basala bilo bomona penda bovandi baye bazwi bakiti bakenango bovandi bodoki surtout awa mona kibunda awa na coin place penda bango balokotaka comment lokola champ de bataille na baya kolokota ba téléphone donc moi ça zo téléphone ba botoli bake moi ça na sac ba botoli bake nango et to ibona vraiment donc sécurité là qui vous appelle à l'aise déjà alors on a juste 5 vraiment pour tout à l'heure un peu moins à l'aise parce que c'est sur parce que vraiment ça doit être sur parce que ce comme on dit bango ce moni bazo kima de ba ki ba mo déjà ba policier na musika to ngolo ba ke so ba policier ba za ba ça de l'autre côté mais ceux qui vide wana yango pas continuer c'est ça le problème là dans la situation en tout cas kimia pende ezate et en plus la police na biso awa la police pena toka bakoma kobanga basusa tetikalaka vide bongo po anini kuluna eleki trop yango totikalaka bongo deuxième toza na problème ya courant na biso ya bumbu awa toza pe na posa bakonzi babongisela biso courant na biso ndenge ezalaki tozala nango normal omona 15 jours ya délestage tosalelaka 5 jours ya courant mais 10 jours wana ezokende ka bongo soit que tolali pe mulili alors yango toza na posa bakonza mboka babongisela biso mboka o pe en plus batiela biso basoda ya makasi o bazaki na basusa po bavanda basécurité bumbu na biso awa la police pena toujours yaka na retard bango de basi bakini na kosenga la papa gouverneur edi yeli o ngala yebi papa oya salaka po ngala za membre na ye komo langa pe mama yeli toza bandoi tala balabala kimbongo papa tala balabala kimbongo ngala za membre mais le compagnon 1 tala balabala kimbongo papa yokanga mawa to kotaka bo tala balabala po ayebaki asalela biso nasengi na papa pardon biso toyebi kuluna nde biso togarake tozala na kuluna te bakuluna na biso bakanga bango bakendaka nyamaka 16 oyo bakuluna bayaka bautaka sayo 24 na nsima prison bongo bango bazalaka na aire na pont wana bakoma kobombama na se ya pont bakobomba kobotola bato basaki kobotola bato batelefone biso koto kuluna ezalaka te kaka bazoutaka mosika bazoyaka koto oyo na pont wana misa salela biso po tokatisaka ekoma ndako bakuluna moko mosusu bakutia bakiti kuna na se bafanda ozomona tozosufri makasi na kokotela bato na bandako kopie bato biloko biso mpe la polisi awa eza nango te koto oyo awa na mokoso eza te na yasa eza te na polisi eza te baoya wana kobundisa bato kokataka bato banini bamashete la polisi eza te la polisi etikalaka na kwili kuna mosika fale batiela biso ata la polisi mpo moye eza te mpongo sika bakobenga bazalaka pembeni awa kwili wana eyaka eza mosika ti leli bango bakoya bakimi
bakoya ndenge nini awa na mokoso moto azalaki pembeni la polise eza te fale nde batia biso la polise soki batia biso la polise bien la polise etikali mosika yasi eza te awa eza te sikoyo la polise etikali kaka na kwili ti ere bango babanda koya wana si bazokisaki deja bato bameka un peu pour renforcer le niveau de sécurité. Ma poste de police et mes kozala un peu 2 ou 3 postes de police peut permettre la sécurité est un peu renforcée. Donc na point de sécurité bameka un peu pour renforcer ba point ya ba point chaud et puis bato ba otinda biso ezaba o baza corrompité parce que la majorité les autres toujours assister na ba policier oyo bazo na ba kuluna. Donc na ba policier na ba kuluna bazo ya nzela moko. Donc la place ba attaquer ba kuluna bango baza complice na bango. So ba otinda biso bato bazala ba kozala pour population et non pour ba délinquants. Kimi ezate pona nini bana na biso oyo bazotia biso mal à l'aise. So ba mama toza na posa toteka metala kaka koteke koma ya kobanga. Mais na moment oyo so toteki pete moi tozwa vie ya kolia ezate. Ya onde zo sala biso passe. Bana bazwa misala oliezala nango mais passe na passe nyoso ka ya passe donc elo ngana ko sepana na kati ya mboka na biso ezate. Ba konza mboka nini na ko loba na bango. Apesa biso makoki. Ayo ba mama bone bazonyoka maboye. Esengeli topesa bango mwanda mboyo bakosungoma na taneti mesa vide bola te kama pa bo mutatika so kotelemela na pese ticket nga moko lipa na kolia fona tia mbongo so na tia mbongo te eza na manka soki na teki pete do mobulu o te ko te ka te eza kana manka tanto zo kotsa baningo na carte suka sanda baningo bazozwa moyo zo zwelo kote ozo bima no livrer bo so musani na zo sala na kosungoma ndenge na kolia ndenge na kosomba lipapa ndenge na kolata pe ndenge nini tala ba ajo toza nango tozana na ba mbule zana meto comme le kola ba koko akongi 150 et ça qui to côté pour ba souci pasi yango eleki ndelo net nga za mwana 69 metala nga mama ndé na komi na comme le kola mto aza ba soki ba 70 mais naza na 42 ans et naza na 52 ans hein na comme le kola koko moko ko soki combien de ans kito côté le net bonne na ibisa na uta delvo ngalema hein mais nazo lengela soki 15h 16h eleki nazo na kobanga na nzela bakokale yo bakobotolo mwa saki esalese nango kaka eloko te papa mikandaka ya leta bazwi osaki bake nango tanto mbongo bato tozwaka mapo yo crédit oza na mwa 20 000 bake nango okomitungisa nzambe mwana nga na boti anda sukili ngai ona nini vraiment kobanga mama tako fiye yo ti libele ya mela yango na nde pasi na biso yango wana efale bazwa bango batia bango ta quelque part comme c'est tozwa kimia akutumbi la police ezalaka te la police ezalaka kanaka la police ya ngambo oyo bayana bakuluna boye ya dirasa sayo pe bayena bakuluna na bango na pont oyo mona bayiba bato sufa vers 19h pendant mona boye mona kimi ezali cour ezalaka te vers 19h 18h de amolele koti bayibi moto pa bakena ba mai bake la police vraiment ya bumbu baosunga biso te soki bamonyo na suki bamonyo boye bakangi me bazosunga biso te tosenga na leta na biso na bato tovotaki botala soka ya mai na courant honorable Patrick Muya ya venda bino yango kibunda depuis okenda yo ya kaka so mon élection yo fente bakaya so bois kek bat ba voter pas okini bongo bien te tosunga mboka to milinga pe mboka na biso police ça vraiment un peu musika mafuta nati awa parce to saleza distance pour ya intervention esenga moto masiko oyo na ndenga direction ya Birmanie pour rendre za sayo Birmanie courant pe kabwane la bongo moko kubango bazwi courant o bazwi molili nde ba profita ko sala bato o bazwa molili bata courant ba koteli bango ata pe mai boye mai bimara te kuna mai bimara loko kaboli bango frontière mai ozomona ndenge pe courant kabwani ndenge pe mai kabwani ndenge ma mutu pe mabe kabwani kana mai wana bolobela soko bu mutu ana kata centre ville to kangami na bandal kitengiri pourquoi pas makambo eza na ngiri ko ya pe loko kaboli biso eza ya grave te so da quelque avenir mon ngiri mais awa na ko sauter to vivre n'est pas qui kala to ande na 2011 ana bumu to vivre n'est pas to na 2011